Prophète Nabino. Ah. Eh, Belo Salinga na passe. Prophète Nabino. Belo Salinga passe. En tout cas. Bienvenue, Bandeko Maningami. Bonne année. Bonne année. Komina Sukayane. On a bien voulu que notre aussi année na biso na esengo nyonso na esengo ya petit Johnny Mosh na esengo na ya dans la profondeur na esengo ya mambo nyonso. Donc on n'a pas voulu rester calme. On a voulu bientôt souhaiter bino ma meilleure vœu. Mambo bien. Meilleur V, like meilleur V. Wishing you. I'm wishing the best wish. Parce que vend des a wish. Yeah. Best ah, wish. meilleur best, vend des a wish. Yeah. Ah, ok. Ah. Non, on appelle hier Roga. Talingata. J'aime un foufou. Ok. Na ebi ke sali mo tambo moni bisote na Yeah. na nini ndenge vilanga ba na casquette oyo ya petit John Mosh. Voilà. Par rapport ndenge tozala ki occupé na ba programmation na ba programme ya dans la profondeur autre ba rosala. Mais to moni ke ndenge ya ne comme na ona suka to pesa bino ba moi révision ya ndenge leki to sola ma moke pe to mona oyo e oya. Voilà. Pona yo ane leki ndeni. To beta no ata cheese, to epsa nzambe merci. Beta no cheese. To pesa nzambe cheese na kati ya kofi. To beta cheese. Beta cheese. Cheers. Not cheese. Beta la nzambe cheese. Ngana beta cheese. Sopo into beta border. To beta border. It's not cheers, not cheese. Have a border there. It's not butter. Est-ce que tant to gato ba cheese bo comprendre que ça cheese. Beta ga. Ngana auto tuna me va bi oh wana pe ya la meta mama zo ba cheese pour la cheese. Pour la nzambe beta cheers. Merci beaucoup. Beta cheers. Ok. Bon, en fait, non mais on d'ambo tout ça. On venait année legi ndeni mpona yo mo. Bon, année 2023. Pas mal en tout cas, aussi longtemps que tu vivras, aussi longtemps que Nzamba pesi bon moi, aussi longtemps qu'il va permettre que non l'activité zali, tu pesi merci comparé à l'année 2019, comparé à l'année 2020, 2021, tu as qui vraiment na ba challenge belé ya mingi, na ba Covid, tant que comme na ba 2022 quand même ezaki moi pas si sous mais quand même on a quand même réussi parce que to ya Covid penze sili ba e moko mo na mo ba so ko to me mati me mati yo mo personnellement na vie na yo ane le kinde ni kasi on a pesa non en général parce que na tabi no mo bon morning moi c'est to pe changer to comme na ba café wa ba café donc tenga na pesa non en général pour non lo ba non pas général te lo ba yo parce que non lo ba non en général eza boy en général yo pour na yo na ngai tika na lo bela en général parce que en général donc année l'équipe bien tout le monde que nzamba salib so grâce nzamba pesi paiement nzamba zo continuer ko battre là ngamoko personnellement ezalaki ba up na ba down parce que comme manager temps il y a comme manager temps ya musala comme manager temps ya ndaku comme manager temps ya studio comme manager temps ya koluka mbongo donc ezalaki un peu facilité mais quand même on a pu essayer de salir quand même pour au sala. On est là donc en tout cas la famille va bien, ma femme, mes enfants vont bien, bande konanga papa maman baza bien. On a yebi sofa déjà en tout cas na yoki mabete mutakufite donc même si malade nzamba bikisi mais en tout cas donc de na musika déjà mambo vraiment ekelango kitoko toto ba nakata ane oyo bon na part na yo kati na part nanga poser to be honest parce que nga honnêtement na s'appelle na ane oyo parce que I feel like I learned a lot na santo na ekuli mwa mingi
na partie nini motango lo boye koli. Ouais, na partie nyoso kaka parce que comme na Waterford pendant ndai na ba mingi ezaki on dirait Waterford de joko makala. Olo blane o. Non, bien sûr. Comme ils sont en général, yo peux côté en général. Non, pas général, nous sommes ngai. Yo ne trouve pas ça ba Covid ba nini ba Covid ko de ça en 2020, on dit Covid. Na beti Covid. Parce que na bi ka Waterford, na beti Covid parce que atati na ba 2023 ba beti la so Covid mais Covid en mo payer affecté dans le 2023. Parce que on Waterford na sali presque 3 ans et demi. Yo, oza 150 ans de oui. Merci beaucoup. Ouais, for me, penza, ouais, par rapport surtout ma cambo de ndenge to bandi, ma cambo studio, ma cambo ya ba live tout ça, ma cambo ya ba show tout ça ndenge mande wata la biso. Na santé pena ke to koli pena na faso ke to ye koli pe mingi. Ba leso koti mingi, surtout eloko oyo ngana ye koli soki botali par rapport à ba vidéo li boso to ba sala. Dans ma vidéo, tu comme dans l'élo, vidéo mo bozo remarquer différence. Ils appellent la différence parce que comme ça la recherche, ko tanga, ko soma ba maquette. Mais avant que toke musique ya bande quoi. Ndeko na biso ma deso bana aloba ki déjà. Bo la ndana bino ba réseaux sociaux te e futaka na ngote ne bino boka tseke futaka. Oh, tout ça na ba YouTube, tu ta futa biso bolanda na bino te, nani to konde biso na niveau te ke YouTube ba futa biso mbange bele non. Makambo ndo tout ça nango awa. To ça nango ka plaisir. To ça nango pe surtout plaisir ka pona sepel sabino. Eza ba effort na biso moko parce que biso mo tout ça na ne baba na. Tout ça na posa na yango, tout ça na passion yango. To lingaka yango to bimisaka bambongo na poche na biso moko pona ko sala makambo tout ça. So boka za bino teke YouTube afuta biso soki ba 1000 soki ba nini yango wana na nyonso to senga bino vraiment bo s'abonner bo subscribe au moins nde to za boye ya bo partager de façon boko sunga biso yango wana kaka s'abonner partager et aimer wana nde ego sunga biso ekola to za na biso te travail pour na mbongo na biso boye botin la biso non les seules choses kaka partager aimer et s'abonnez-vous. Ouais, so atana makama studio na musique to sala na ba niveau pe na komi na yango na ba connexion pe oyo tozo kuma ko sala tout ça. Ouais, année oyo ezaki année mo so na besoin de année au fond la mission. OK. Ouais. Na bi ke peut-être ba monsieur ba lo bon ka année eza année au fond la mission mais pour na nga pena na sentir que année yo ezaki pena vous avez dit année moko progressif yeah. Progressif pour na batu mingi. Bilan est positif. Pardon? Bilan est positif. Bilan na yo. Bilan o bat bakata wana est positif. Pour pas na bilan. Là bilan der. Bilan est lokola what can I say in English? Bilan. Bilan. Donc eza monita ngosala abenga ngosoni moni année quand do bla année mo resume. Okay, yeah. Pona nga ezaki positive ata pona kaka na mo côté 80%. Pardon? 80%. 80%. On comprend là. 80%. Pona bino boko pa te oza baja sekeli ata biso mbale. Ouais, pona nga eza positive parce que ça pona na waka pona ngate. Parce que la moni pe batu mingi année oyo na moni pena ke makambo moi bien. Makambo moi bien. Ba changer ba mati moi étape. Ata na famille. On des petits sœurs na ngai. Na pesa ina moi libanga tobotos. Tobi costard toto na ngai bia. A comme apôtre. On est partout. Yo ka onction. On comprend là ya mindele force. Yo ka onction. Afin ça ba on dans la chambre dans livre ya ba on a force. Yeah, mais no, yeah, so attention dans l'endroit fa mu koko abali ane oyo. En fait, mambo bala penza comment la penza eza quelque chose on a monde penza comme remarquable belé donc on batte que non parce que so remarqué ba Jeanne belé en tout cas bazo sala effort au penza bazo linga rotambo na ordre na habité ceux qui za pona na habité ceux qui za pona ko sala challenge ou bien ça que non parce que comme mode que non il faut ka ko bala
Pardon, même bah, oh, penza tout le monde a pensé que non, ils ont essayé, mais qui penza que tchaba, tchaba vient dans ordre. La plupart ont décidé on va chama bon ordre parce que sota ya na majabu. La plupart bandi kwa majabu belé bali artiste onyo soto yebikando sotanga fiston, nani mukoko tout ça, nandeko omonam béni l'Éternel donc. Omonam béni. Mobile wolololo. Na ranguno beloka. Obike nzambe makamande bezarama bizarre. C'est toujours bizarre. La façon nzambe ko tombolo ezapena bizarre. Kanisa ke soki faveur abalaka te mbele nzembo na ye wana imati te ndenge imati boye puté nada sûreté déjà bien sûr ezalaki nango dia populaire mais na façon oyo emati par rapport ya ndenge basalaki engagement na ye wana wololololo ekomi sikoyo nakoloba nini ekomi viral. Et comme ici, il adage à bateau bale. Comme le roi langage à bateau bale. Ça veut dire que si on parle, ça lui wololo. Parce que en fait, na boya quitté na lobby que non ezalaki nango déjà parce que ezalaki déjà na top. Na boyité na zoloba te na robate ezalaki na top. Ezalaki parmi ba populaire musique. Parmi la musique non va pas dire que musique populaire au pena qui parce que honnêtement les premières fois les premières fois on a eu ka wololo na eu ki na on nzembo normal faveur à sali na eu ki na extra bon côté tant nde sikoyo faveur ake ko bala wana tant basali moi spectacle bango wana ya wololo wana nde wana tant ko e panzani e comme partout dans TikTok. Parce que nenge wololo a commis lelo na ba réseaux sociaux. Ils allaient quitter nenge, ils allaient quitter tango abisa ngo liboso. Il faut te ba honnêtement. Ouais. Yango nazo ba eza makamusu eza bizarre parce que o ebite eloro ni nango e o lancer eloro zo sala. OK. Le quoi c'est que le quoi beti wololo nga fona beta li. Et go matsanga pe na ebite na luwa moi li ya moi vite fait bani ndio sala. Ouais, nanga to ba to landelana moi chose moro bon wana yo pe omonango bon wana fisto mbui isiamuku na grâce lo quoi. OK. Bon yo monde ni bande ko oyo boyibili kambute jana ta clip yango na tie bino clip botala boko mape na kati ya ba commentaire sur bon monde ndeni. Viens, s'il te plaît. Viens, mon ami. Est-ce qu'on peut applaudir? Est-ce qu'on peut célébrer le choix? Viens. L'isolement, viens. Je suis malade, pardon. Viens. Azoki Maté Asboya. Christian, viens. L'isolement, alors c'est ma fa dièse, sol dièse. C'est bon ça. Bonsoir tout le monde. Je suis désolé, les amis, bon, personnellement, tant que de l'engang et pas ma soeur, ma sœur n'a pas de l'engang, na bombi na combo no meyo mo yebiso taliango. Donc voilà, tant que de l'engang, aipsinga omoni ndengeni. En fait, jugement na liboso, pas jugement, réaction na liboso. En tout cas, na bango nyonso ba réagir mabe.
po ani naloba na bango nyonso ba Fisto grâce na Christian parce que naloba ni ba le réagir mabe soki neti na ko pesa ngo na chango na dévoler mabe na malamu sikoyo na mabe na okena na partir mabe na mabe na lobi ndeni parce que soki Fiston Mboyi ayebi na ye déjà que non maramine le kaka entre bango mibale naza sûreté ezalaki meilleure place au Fiston Mboyi et fala luka ko réconcilier ou bien fala luka que non bat ba mona que non ils peuvent chanter ensemble. Mais tant que tu dis makambo le kaba mibale est-ce que eza penda makambo mibale o eza le public besoin forcer en fait oyebi yango penza que non ngai na pas personnellement de to yebi grâce à ta salaki ya kozwa nzembo parce que donc so peut ozongi pe sima balobi ki nzembo yango pe ezaka vraiment ya frère nani Christian te eza nango déjà ba nzembo yo au monde déjà ebeta marabeta nango na CC batu na ba tchanga ba nzembo ebeta na ba stade na ba université surtout ba ndo ba ki na beta so na ba moni ba jano bazalaka ba jano ba frère ba sœur bazalaka na ba campus na ba université moi bazo yemba bazo sambela ensemble moi bloko bimara ezai loko ane bimara quelque part kuna vous comprenez bon ye parce que même mutamema on a majabu eza Christian tant ba yembi yango c'était Christian monde ko nga na yeli nzembu moko boye to bando yemba yango mais tant nga na yeli yango et comme le ko ngam tu na yeli yango vous comprenez même si yo yebi yango siko esali ke tango to yebi histoire après grâce ya et comme que non ye ayemba ki soki boye ngam na lobaki ki sa soni donc grâce à mi fandeli na place parce que ya lobaki ki sa soni donc il a voulu bien profiter parce que lobaki ki sa soni ça veut dire que le quoi nzembo za yo te yo yaki na soki parti na yo ngana cha ki sa soni ça veut dire que faut diviser nzembo ndenge ngana comprendre makam cela veut dire que non tango batu ba moni réseaux sociaux et moni grâce ba Nigériana et moni grâce il a profité na ngolu wana ya profiter na grâce wana ndake mais ezaki vraiment réaction moi eza bien te o ba bengaka il fallait azala na courtoisie za lokola fair play que non soki ke na nzembo eza lo nzembo eza yanga te normalement soki ezaki ba contactaki pour na voix na ye pour na ndenge savoir de faire na ye mais sinon tango il fallait comme na moment ya oyemba nzembo wana il fallait ba que non nzembo eza pena nzembo na ngate mais ye pa ke na ngoka kana kisi ya soni o ana pe musasa pe ka kisi ya soni et pesi bango déjà ba guerre d'esprit vous comprenez entre bango mibale tant pe biso pe libanda to moni on a quand même essayé ya koyeba qu'est-ce qui s'est passé mais tout le monde pendant que non mutazaki na tort et dans notre frère grâce ngolanga grâce ya beta mabe siko na moment oyo Fiston Mboyi po na nga ko réconcilier bango ko réconciliation ezalaka processus vous comprendre ezalaka po no mona pena que non grâce à lobaki ngana to na problème te muku na pas lobi ngana pe to na problème te mais on a vite compris qu'ils ont toujours des problèmes yeah wole mzamba ndeko na bosani ko longola phone na computer na longola na ne kamera yeah on a vite compris que non ils ont toujours des problèmes. Vous comprenez parce que ceux qui n'ont pas de baloba que non monde bat muso bana munoko na musika que non t'as pas problème te toza bana nzambe blablabla mais moi na nzambe yeba ki na kolobati ba yeba ki na comportement na action na acte le bible lobiso ba beto na gauche faut beta droite ezate que yo na musika au fait beta droite au monte que ezate na musika lo ba ki anga so ba betinga na gauche na pesa droite mais tant que comme na sur place ba beto na gauche ale yo zongi si droite ozongi si est-ce que les campagnes bisiko fandi wana nde bisika nga pena problème na ngeza mingi parce que ils ont premièrement la bandere makambo nyoso ezapena bozo se comportant de banamiki vraiment batuku ba yebi nzambe te in fact pona ngana oloba ezo makambo ezo sala mais ezo like sa dimension ya kibonzambe na bino donc parce que comme business bon ça parce que problème na bino mingi ba musicien bozo kanisa ke kibonzambe na bino ezatanga bozana ba podium bozo yemba ba concert ba nini autant bosala ba CD wande kibonzambe ale tanga comme ce qu'on vit na bino privé wana vit na privé non li bezo bisa biso ke toye ba sali ya malamu na mabe na ba fruit na bango fruit na yo eza vie na yo bien sûr passer à passer to rolanda ba passer ba douter bongo especially surtout ceux qui m'ont changé na déjà to bilimbisi passer mais o eza présent na par exemple ceux qui oyo ndeko na lobi ceux qui oyo obi ke nzembo za pena nzembo na ete eza nzembo populaire qui nini boy pour son la ngoni parce que pour nanga ya pour nanga na ebandeli grâce nani grâce coûte na grâce parce que grâce ba ki orgueil na eza oyo ya zali ndengi ya zali parce que toko tia wana te na kati ya play to ba ke o te traba non parce que wana caractère na
parce que grâce à ta les premières fois kota na majabu tanga sala interview na au senti que mutoya déjà na c'est ça mais pour nangai Fiston Mukuna Nzambe Fiston Mukuna grâce Fiston Mukuna lokwa Fiston Mukuna lokwa pour nanga Christian Mukuna parce que tango ya bimisa ki Nzembo wana azela ki too long. Il fallait à lancer tango ba sala ki dia banini wana ba clip wana ba osala ba Nzembo parce que e banda ina na ba TikTok tant tout le monde a ba vidéo na ba TikTok wana il fallait à ça parce que et que déjà viral meaning ba koma dia ko yemba ngo déjà ba komi ko linga ngo ba komi se plana ngo parce que tango soki na zo reconnaître bien tango ba sala ki ba TikTok ngo ezaki ye Christian Mukuna na grâce loko na kata vidéo mais mingi kuta zaki ne grâce loko ne mta mona naki sko na ndenge ya mayele ataku soki boza ba artiste na ndenge ya mayele il fallait binomi balé boya ensemble bo sali déjà Nzembo yango bo lancer yango pa ba public parce que public ba se plaindre yango déjà en fait il faut comprendre na kawana ba ko peut-être ko sala bonté parce que bazaki sous majabu bazaki na sous compétition Nzembo yango il fallait bima après ba compétition comme majabu a prometaki bango que non chaque artiste Nzembo wana est-ce que ezaki ya majabu ezaki ya bango ezalaki ya bango mais il ne pouvait pas au moins ils ont quoi dans la carte label à John il faut comprendre parce que tango ba sala wana zaki tango ba sala ba compétition nanu bazaki na ba contraté bazalaki na carte ya compétition déjà na carte ya compétition déjà bazana na carte ya compétition on comprend déjà bazana na carte ya compétition majabu avait promis et ça le quoi Msusu toi tu m'as promis Msusu na zana ba moyen tu yibi bango esika ba outil tu yibi peut-être esika ndenge ba bandeli peut-être ba koka ko za baza ba moyen te ba yibi que non majabu za label o ya reproduire bango ils ont plus bien préféré ba garder peut-être le koana que ton maja et on a vu ça avec ton ndeko Christian Mukuna nani abimisi yango majabu ndenga a promettre à sali promotion nango ekepe va ekepe ndenge kiendeli parce que Msusu babimisa ki on attend Msusu n'a pas na moto wana non il fallait je ne sais même pas donc il fallait parce que nga erreur et salami parce que oyo na yebi ceux qui ont la compétition on a contraté bisu ko la compétition on met la chance na yo so bandimi papa to yebi ba condition na bango te ba condition ba papa attendez to fanda bo to zolo ba makambo bisu to kanyi to yebi ba condition te to zolo bango parce que oyo to zo mona to jamais ko yebi ba condition so ki to fina bango te o to zolo ba eza oyo public ezo mona parce que a pe o zolo ba a makambo so ki grâce na nini o yebi ba condition te oyebeki te soki makambo tozoloba wana pena eza pena bongo oyo ezaka ndenge tozomona parce que biso tozoloba oyo tozomona ngonga nazoloba par rapport ya ndenge ya mayele eloko ifale basala eza tango banzembo wana ezokende viral déjà ndenge balobaka ezokende sur internet il fallait baya ensemble basala déjà oyo esengelaki kosala mpona balansengo kuna pe deuxième erreur mpona ngai ya Fiston Mukuna au contrôle bien gars Fiston Mukuna lokwa ya Christian Mukuna deuxième erreur limisanga papa version no sala ki penza ezaki boring na bandeli wana ndengo chaki ja wena ko pesa échanger couleur ya Nzembo na ndenge to yokela kiango bien sûr peut-être olinga ko laksa ke yonde original ya Nzembo yango olinga bimisa compléter complètement ndenge Nzembo il fallait ezala yango na nesko peut-être ngana ko na kuri ko jeter parce que soki wana ezala ki ndenge okomela ki yango eza pe ndenge olinga kekende pas problème mais oyo grâce à ça qui technique ya monde musical soko lingi eloko est lancé azui parti oyo eza populaire à travailler ngo na kati ya Nzembo a Bwakingo mikolo to comme mona na TikTok partout okoyoka Nzembo moko parti moko kaka et fandi bien parti moko oyo eza na pesa exemple André Nzembo wana tia to yeba onka na tia musique tia kwengengengengengengwe à part ça to yeba Nzembo te bandiliso za ndenge osuka so za ndenge nini soki okoyoka ngo eza mo différent peut-être olinga ngote mais moi extra wana mokia na ba passion de osepel nango siko tango Fiston ayena Fiston Nzambe nango ya Fiston boy peut-être Nzamba azo pesa racine ke o contacter ngato to sola siko tango Christian asali aye et on dirait Azara cher ouais Azara cher quoi yo mo to komina ba café na ba biscuit yo ba to futi kana ba café na ba biscuit to pesa tamai
Ouais, I don't know. Pour danga fiston tango yena oya yo. Fiston Christian. Tango yena oya yo. Au changer couleur ya oyo batu baki ko zela. Bon, en fait, c'est là c'est conclusion na sko ya likambo sala maki na. Kemenga na sali seconde, c'est conclusion tem. Oh, yo si ça go. Na si ça qui te, na si ça qui conclusion na ngate. Muto za onde moi na muke. Na si ça qui te parce que au kota kinga on na lobake. Qu'est-ce qui s'est passé avec Fiston? On a vu qu'on a condamné Bango Nyonso. Ce qui n'est que non, yo yebi déjà que non les choses les alara bongo. Ba guerre les bongo, guerre d'esprit. Dengue biso to zalara na ba congolais. Mais on a parce que Bango ba rolo ba zaki na guerre. Surtout qu'on condamné Fiston kuna te. Non. En fait, pourquoi? Au moni Fiston Aza Susu, na kolo bane Fiston Aza Nzela. Vous comprenez? Aza place moro Aza Nzela. Ako sala pe makamu peut-être ka te tirara sala. Naza si bon ayebite. Nandenge ayebaki ke grâce à Rosia. Mukuna Roya. Il fallait asolula na bango peut-être pour moi na se avant que comme na likolo. Pour ceux qui n'est asolola ki na bango et que mutabaki te naza nga comfortable te. Bien nazana nga posé te ya koyemba et nga betsa pe batu musuma bakute yepe siko em susu abi bon d'accord na meka bango ka bongo ozo comprendre dans ba matina ya dans ce ko amati soki pona nga penza na linga ki penza pona yebi ke non na bengisi bango bakoya parce que ayebi ke o az invité na nga o pas invité na ngai mais na nga na luka déjà na yeba est-ce que eza posé et autour na net ba bengisi biso bon to kendo sa koyemba bo il faut gagner l'épisode John. Ah John, naza na musique moi on yemba. Est-ce que ça posé toi yemba on tout ça posé ça veut dire que non to yo kan déjà avant tout ça likam. On comprend bien mais problème est ali moi. Again, biso tozo assume tozo kanisa que peut-être Fiston yeba ki ndenge ba température na bango za binti. Na kana yango na condamner bango na kana yango na condamner bango nyonso. Na otema minga partie ya oyo bino moko bo laxi biso na public. Parce que bino moko bo lobi ke bozana na problème te entre vous deux, il y a pas du problème. Vous sentez ouais, beti bien. Beti bien. Du problème te, il y a pas de problème. Ceux qui peuvent au salon de plan muta G. Au moins ndenge ba mai, mai oyo zela. Bozana bandeko. Oyo. Babenga ngo Jijilo. Comprendre ngo o rebate dilo te Jijilo pona o santé babenga ngo ni du café non te oyo Jigobele comprendre ngo pona santé pona ke o bi français o chabango somo yeah bon on a zo bakeza ke parce que bino bolaxi biso ke bino bozana problème te ça dit ngana zo ke ka pa pona oyo Fiston azo loba ke na oyo public bolaxi biso so ke bombi ke bozana problème te entre vous deux boya parce que tant que Fiston a bengi bango pe tant que pe bana nzambe aza ennemi na yo ta ceux qui pas aza ennemi na yo bible no ebina yo ke linga ennemi na yo landa yo ba nzambe pe eloko oyo kamusinga papa zuganga nazo bela tozo bela o sali na concert papa. En tout cas, réaction réaction va réagir réaction dingue pena bo réagir en tout cas bo laxi bisote penza que non pe grâce loko yo na tuno na papa nanga ta ku na ba ku de ko ta ko ben ha impole bande ko limbisa na zanga impole te mo lingale azar impoli na sima caméra impoli dans sa voix polisa mo lingale de bonaka grâce loko siko ya. Alors on a compris avec des gens qui tant on fait ça zo benga Christian poni arrêter ki bongo atimbo on doit se bakange na ngambu kasi yango ne ngolo ba déjà c'est que bozana problème yango le ngolo ba que non bozana problème parce que na msamte manobi poanyo koza makambo poanyo koza makambo boyebi ke no makambo ezala yo gemi sikoyo eloko pe ekamusinga na ebite soki caméra na ebite soki caméra mtelungwaki metangu ndeko Christian Mati grâce à Kei elaki sinine parce que bisika telemaki soki atelemaki na pembeni wana pe eloko mususu mais ozomona pena ke bisika grâce azalaki azali susute donc bozo lakisa biso penza ke non même si bozo yemba na bino du business ezaka ko yemba du business parce que botika kombo ya Christ mais na bino nga pena na lobake nzambe asali bino faveur to yeba bino te bouti musika bino mo boza batema bouti musika to boyebi nde boyelaki na majabu nzamba matisi bino a permettre bino boko mo papa babara humilité précède la gloire
bocha humilité na musala, bocha humilité na mutema, bocha humilité vis-à-vis à bateau. C'est vrai, grâce à Yembi, yopo Yembi. Et après, et ça est bison surtout bénéfice et kaka. Ce que pour ni botika kana ba problème na gloire de Dieu. Gloire de Dieu. Et ça le quoi ngana Yembi nzembu nanga yo interpréter ngo biso nyo surtout kumisi nzambe objectif on a vu ce faveur. A Yembi, j'ai être comme Jésus. Vous comprenez? Les gens disent il y a frère Patrice Pété. Il y a bien. Il y a Patrice. Il y a Nani. Il faut mettre non. Te pété. Il y a Nani yo comme Nani Sylvain Aquala. Aquala. Sylvain Aquala. Ozomona. Te Sylvain Aquala. Si veut cacher là c'est cacher la za mususu, cacher la za oh il y a Nani église compassion. Donc Sylvain Aquala Yembi faveur à Yembi à bénir biso. Faveur coûte version na ya sali à bénir biso ozo comprendre à bénir biso mais ndeko Christian yena nzembo grâce à Yembi et bénir kaka ba oba sepel na version ya Gracia ezo bénir ba sepel na version na ezo bénir parce que garde esprit pour anin siko bozo yembela nani boyemba pour la gloire de Dieu boyemba pour la gloire na bino en tout cas humilité précède la gloire so boling pena nzam to mona bino likolo nzamba mona bino pe likolo bomi kiti ça vraiment bozana badon bozana mamunyo soit bien ya belé pe ya bien pour nous bénir biso en tout cas bomi kiti ça penza bomi kiti ça bozala te que non parce que bokomi na ba moyen ya rosa mamna bino tout ça donc et matsabino non donc ce n'est pas ça ce qu'on attend de vous. C'est pas trop tard pour na ko bongisa pour na ko kena liboso bande goso pour na ngaka ndenge biso bi bomi kiti ça bozonga na bolingo ya liboso zaki bolingo ya nzambe botika ba distraction oya ba internet na bato ba fula bino na ba pembeni ba opesa bino ba conseil mabe please bola muka bomona liboso oyo nyoso bibezolo ba oyo nyoso ayebi nzambe bibezolo ba tanku dango kosa bible yokambo na bina ngate so za bible oso ya makanisi nanga mais na ba oyo nyoso ayebi nzambe koleka oyo nyoso aza na relation personnelle na nzambe mikitisa liboso par rapport à bible. To pesi bino en tout cas ba félicitations Madjabou osa musala bien ba artiste Madjabou nyoso to moni bino bobali to moni bino bo progresser et bon ko bala wana musala bien te na bango mon côté au moni pe au mona pena que non bozo bi misaba nzembu na bino misu eza bien te so to vraiment to loba ma Rosny na nzembo woto misa awa nzembo OK nzembo za onkan nzembo za bien mais vocal na yo nzembo maturité à vocal na yo ma Rosny chapeau de coup bato nyonso benda ba lo belango c'est bien travaux eza bien au code sur oreille travaux pesa vraiment bien vocal penza soki na tala ka vidéo te na ka nzembo yango na yeba te keza ma Rosny yango ba na ba bengo sur Rosny na ba bengo mama Rosny po déjà po boti ko na le même niveau na ba mama Sandra donc po boti okomi pe mama félicitations na yo na po boti na bato nyonso pe ba boti félicitations et talingate félicitations OK félicitations donc nabino nyonso nde na anda ko lo baké en tout cas et là comme soupe na remarqué je comprends pas pourquoi les gens net ata ba musique na biso alelo to lo belano pe mama musique mama musique nzamba pesi bango ba moyen apesi bango Madjabou o eza producteur na bango ou soit bon na ebité sona ko lo belaka ba artiste Madjabou parce que j'ai remarqué ça beaucoup pas ba artiste Madjabou na on sentir c'est comme si bazo yemba sous-té parce que il faut ba yemba mais ba comme yemba parce que ba yebani na ebité so remarqué on comprend la question là non comprendre mais wana eza normal parce que ceux qui basent dans label te au comprendre te donc ngoba parce que musique na bango na ebité soki oyo kango penza ke non muta yembi ki pena ke te musique o pena et toucher pe fandi osolo baba nani ba artiste ya Madjabou o ba kambia Madjabou ba artiste Madjabou ba artiste ya on a zo le ba c'est normal ce que ozo sentir te ke nzembo oyo wuti pena na âme ya mutu parce que tant que oza na label il faut okoma ba nzembo olinga te nzembo fe bima pe ba nzembo mususu ba oyemba bango moto ba komi mutu mususu akomi yango yozo yemba ngo kara parce que soki tozongi na batana biso na batana biso na bataba papa na biso ba Carlito ba Ale Moloto tout ça bango bango ko ba misa banzembo zaki na am na bango oyo zaki nte fardo bango moko ba oyo nzamba tie bango bazo bimisango na mondo ya biso bikolo komi ozo somba non nzembo mikolo zaka pe mingi muto a yembika nzembo beat kara elengi ye mo te muta komi na remarqué ko
banzembu na bango bon na ocha pena en général ba artiste nyonso ya lelo nzembu na yeah na ocha atanga pe na ocha pena en général ba artiste lelo banzembu mingi o penze zo bima lelo ezaka nzembu ya ozala curieux nzembu nye bimi parce que yoki ba ozana na playlist no yoki yango mingo comme na susiki oye banzembu ni asike bimi mais tango yoka nzembu yango asike bimi so bandela ngo deux fois te banzembu susu pe kute za susu aussi sango te o comprendre nzembu susu mon ki nzembu ate o te o yoka ngo bandela ngo deux fois te o senti pena ke nzembu muta yembi ni ka raya parce que naza susu na visibilité to peut-être faut ka to yemba non ça dépend ya nzembu parce que banzembu susu honnêtement ils sont boring tu bien sais na ba so la kutu makambo kalaming tia awa na Emmanuel Kapata to boke na studio na ba so na ye na obake ngana santara sute ke feeling wana ya banzembo nde to ba senti banzembo na tango wana ezalaki na ba artiste lelo non ça dit rappeler te mais banzembo mususu c'est ça na on a peut sondre exemple nzembo na ya Fiston Mbui comment on sonne t'es exception ezanga raté na pesi en général bien sûr André nzembo ya Fiston Mbui situation les vrai nzembo nzembo mususu wana pe ngana yo Emmanuel to fanda et nzembo na ko yokaka mais aux a raison autant ko ba ke banzembo mususu ba artiste mususu o yoki ngoka une fois ezaka pour ka curieux ozaka ra curieux o yoki yango na éviter ce fond attendre peut-être comme on appelle ça net non ça tout ça analyse ça analyse non appelle ça par exemple Yaya Michel Bakenda est-ce que big a to bim sanzem est-ce que je temps yoka na habita mais I think pour Michel Bakenda is someone parce que André so na ba YouTube na ye ndenge surtout ndenge ba ça ba programme ne wana so qui ya chante avec moi parce que ba bimisa vous aurez remarqué peut-être que ni les nzembo asika o ezaka la programmation na ya auto ça la penda nzembo asika bon na yebite en tout cas nga na analyse na nga penza na niveau ya Michel nzembo ana peut-être pas zo bomba oya non peut-être zo bomba oya malamu tanga kisabiso 40 jours 40 nuits nzembo ana penza parce que pour le moment pour le moment azo bongisa projet ya 40 jours 40 nuits na kena nzembo ya peut-être bon na kena nzembo ya bande kwa majabu la plupart a bande kwa majabu na chaka bango nyonso en général na ko sanga tenga bande kwa majabu na sebla la plupart a bande kwa majabu penza eza pena ka banzembo ka ke no oyoki yango une fois oleki na okozongi na ngote parce que na sentir âme ata sebe wana oyo Manase ndenga betaki na concert ndenga betaki yango na concert ezalaki na vie mususu ntango aye nango na réalité o senti pena ke c'est comme si muta forcé kaka ezaka opinion parce que nga pona nga ata oya concert I wasn't feeling it c'est nga atini na ngango pona ya CP la nango pena fort pona ye pena frapper mais pona nga I don't know nana moni artiste mote oya abimi na majabu oyo a markinga na ko tshaba faveur te parce que faveur bazaki na kata compétition te faveur bazui bango na label na zo ba oyo bazaki na kata compétition ouais ba oyo bazaki na atape oyo bazui na label les seuls cas oyo na rolobaki a markanga et a faveur a pas faveur for me there's nobody else yeah I know but then again Rema na tu so comme Rema comme le sunan ouais de quoi Marie bala Kashila bala frère Kash nani oh non Sylvain oh non tout le bois Sylvain Kapata ne homme susu Sylvain nani oya kawa bon Rema peut-être comme on est comme ça na bossa comme école à Rema serana ayemba nzembo ona kukana mukena Rosny lokuma ezongela yo ya ona kukana mukena Rosny soki nazo ya wana en fait banzembo na ye c'est bon bon en fait na ndenge pena analyse ndeko soki pena na ngina loba pourquoi na loba boye na en fait soki ezaka pona biso mibale je ne sais pas même biso to ça analyse nga penza naza amoureux ya banzembo nyonso mais amoureux ya bonne musique mélodie oui
mais ba parole au pena go senti pena que non parce que nabi ke zaka nzembo nyonso te zaka non il faut kaka ofuka mo sambela il faut kaka osandeni mais il faut âme ya nzembo ezala quand on pesi peut-être nzembo ya nani ya fiston boui ya nani ma situation non fana nanga te que non sambela ma situation oh na fandi na côté na chambre ma situation non sambela na côté on comprend ça engendre na ngo que non yo kango parce que il a travaillé il a parlé. Il a dit, il a à s'exprimer. Net, il y a Emmanuel, on appelle. Emmanuel, au senti que non, Oroyo Kango s'exprimer. Barumba na ya betuana. Bien. Au senti que Oroyo Kango s'exprimer. Mais bandem Moussusko, Oyo Kango Kaka. Ah, rien. Au bandelango te. Ah, rien. Il est qui n'ango pe sili. Donc, en tout cas, pardon, on a fait parole. Na conclure, n'a pas fait parole. Bandeko. Faisons un effort yozonga penza na vision. Vision ezanini. Yo moko yebi vision na yo. Ozo yemba po na nini. Parce que Bible lobi nini kenon, ceux qui a mort d'azara à sauver. Quel que soit Jean de Robeta, mais réfléchissera que non, est-ce que tant nozo yembango eza 1 million, 2 millions de personnes bako monde ngo mais mi tuna la question, est-ce que na 4 jours na ta am moko azaki touché peut sauver. La musique est bien. S'attirer terrain, musique qui bonne la musique est boring, musique bien sûr na boité na rechercher musique mieux sauter à Mokeli. Mais majorité de la musique oyo bazo bimisa mikolo yo. Majorité eza ba musique moko ya fou. Pe bato ba supporter ngo ba supporter ka pona ka to ba na nzambe pona mawa auto encourager. Tellement mam grâce à ça. Oh grâce. Grâce lo quoi go? Asani. Comparer album na ya baby ayemba ki aliboso. O asala ki na ba Nigeria wana. So ki na ebite so titre na ni contenu za so ki papa God so ki ni. Comparer na o ayembi siko. Na ebite so ki tozwa ki tan yoka. Durana na yoka ko na mutuka. Na yoka ki moi nzembo mi balé mais bien sûr c'est moins normal parce que album alibosa sala ki na fait Nigeria wana. Ezaki pe frère Nigeria na mutabako sponsor hier sur na bobongo. C'est-à-dire on a pas de sponsorisation, tu n'as pas mais parce que tant que frère Nigeria a sponsor, il y a studio mais maquillé, zaki ya ba qualité mususu. Pe ba idée ngo zaki pe ba idée mususu. Azana moto ba osunga so peut-être il y a tout royo parce que na personnalité nazaki pena impression, nazaki pena ne baba impressed. Yeah, so again, eza parce que pe azape artiste moko orumisa album bien moko orubeta fona album. Tu me attaques tout na quatre album, il faut parce que non. Maintenant moi je casse le comme bango bonté parce que oza deuxième album naï. Il faut na at least troisième ou à moi quatrième pour na tout monde en général les andaini. Parce que ya libosa misaki ezaki pas mal. Pour nga ezaki pas mal. Tu on a bezaki pas mal. Est-ce qu'il y a deuxième peut-être à Betty Poto. Tous la sco o ya robisa troisième mois parce que na rola PDT par rapport à deuxième na BTT au non parce que peut-être la situation ici mai na ngote ndeko papa au moins ni okoza ndeni okoza la que non beti mabe mais au moins ta mutako récupérer ta quelques songs. It's not I can't okiko sala bongo te na deuxième album soki ngana na boke ndo sala ba comparaison bino moko pour nga anyways pour ngai na koriko juger bongo te pour na ka deuxième album nga funa zela continualité jambe continualité na ye pour na avant à juger that's for me mais on peut na bien en général banzemo mingi zo ma mikolo ya banzemo fufu vous avez banzemo fufu André na monaki nzemo moko ozo connaître nzemo na la ça ki wana papa na azo mbana na ser wana ngam na tindela ko yo ka qualité à clip ça bon clip yo ka dégager extrêmement bon qualité mais yo ka mutu basa ki feature na bon voix mais yo ka ye moko voix o senti pena nande mo mtuna to yo ka na YouTube na pardon badi na bande on ka tete wande muso ezape mutu muso faut pas be ko tukotila ke vi pas comprendre que no ba sepel na ngote kotala ngo ka côté parce que so tala ngo amoni que no ba vieux belé ba sepel na ngo ngapenza nazo bango pe so ki na bimisi nzembo bomoni pena ke za fufu ko partager na ote s'il vous plaît parce que ngana za bon nga so ko tininga nzembo
so omoni na partager 90% za pona na sepeli nango 80%. 80%, merci. 80% na sepeli nango. Mais mala mingi so na sepeli na nzemu na ote, na partager na ngata, na beda ngut kara. Mais ceux qui peuvent partager peut-être sadique na ebi ko za muta polémique pour na bonga moto na partager. Mais mingi for me na mona ceux qui ont encouragé moto parce que on na ebi artiste moko Naïbi, très bien. Tout badaka. Tout si ça allez dans qui bien parce que allez là père. Et ni tu bien mais faut tiner la radio na Instagram. Maintenant on site. Ah mon Dieu, monsieur please hein. Bon tika carrière musique ça moi bien noté hein. Bon lukelo peut-être oro comme la batu banzembo, peut-être oko produit ba musique mais tika cause la artiste ça en place na bien noté. Anyways, toi qui te topic wana. Na na zo la moi bora suka ba. Pour faire na bino. Ah. Ebe salinga na pasi. Ebe salinga pasi. Alinga pe koloba wa jwango. Alinga pe koloba. Bandeko soki boyebi te boyeba ke na 2023 eloko ya motu ya toye kuli ezake nzambe pe asala ka erreur. Nzambe pe asala ka erreur. Il faut to corriger ka. Eloko salinga pasi zanini. Au reconnaître ba bêtise ou bien reconnaître que au bêtise libanda. Hein? Fanda kimia. Ou bien yara kaka lo barake bon d'accord peut-être na ezalaki ainsi dit l'Éternel mais ngana interprétant au différent ou soit dans le bien ou bien té bolimbisanga esili. Et ça simple. Chose à moi nzambe pourquoi être orgueilleux? Moi je sais pas, na sentaki vraiment il est trop bon trop yé. Trop sûr de lui, hein? On peut comprendre. Non, quand ça est ndenge pena Bible parce que Bible zo ba ke ba mususu ba ko prophétiser par rapport à ma kanisina bango moko. Parce que mususu moreza ke soki nzambe soki na baka soki nzambe azo utiliser yo ozana façon ya ko reconnaître te que za yote nzambe la simo comme chalo yo liboso na tango nzamba rotika yo okoyeba te to yebi exemple on salema na Saul na tango nzamba rotika yo okoyeba te yo zo continuer ka kolanda ba nini ya on azalaka contre bato yo balinga olaksa bato formule de nini formule de ça formule de nini parce que nzamba ba formule te ndongo zo ba ke formule nini nzamba salaka oya salaka na ndenga linga sala tango osala mais bato balandaka ba formule peut-être yo pona oza peut-être na passé pona oza prophétie il faut bon de la gêner 3 jours ne ba tusu ba kanisaka gêner pe 3 jours ana sikoyo ezango nzambe te makanisa yo moko na kati okebo ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel, le gêné peut benzamba pe siote siko comme benzamba okosa. Sikoyo boro lobi ainsi dit l'Éternel les salamités siko ni non. Parce que naïbi non te parce que ceux qui natali dans internet mobimaté parce que ça s'est passé avec deux prophètes et ça les mis na prophète Joël et ça les mis na Roland Dalo. Mais on remarqué que peut-être Roland Dalo il est resté calme. À répliquer, à se justifier. On comprend. On a contre yango. Parce que ceux qui est le lobby est yaka yebisa justifié et c'est justifié. Bon, en fait, sauf dans le sofa, hein. Sofa, Moutamaye le peut-être un bon temps. Moi, n'attend opéna option dans l'économique. On comprend. Bah, nous peut-être c'est la temps bien. Peut-être mon ipé de balobara. Bango bazaba leader d'opinion, bazaba tout le monde ba n'importe quoi. Il faut le balikamboupé que non avec sagesse indienne, ya moli monsanto. Autant le bapé et convaincre batu de quoi il peut dire. Tous à la cas blablabla té. Un soiseau zéla pression bien pression ezali équitable peut-être le bateau zéla enan. Mais on a regretté que non prophète Joël a réagir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu que non azela bon temps mbalamoko a commis koya comme le bakeno et ça les maki c'était qui encore il y a pas le bail que
élection ça maté ye mtaloba ki ke élection ko sale maté genre élection ko sale maté siko azeli bon tante ayes ko justifier qu'est-ce qu'il a justifié le copé ko ta justifier ezo kamsanga alobi ezaki l'histoire il a parlé de quoi histoire il y a muto ba yebisa ki ke non okufa c'était qui na bosa comme na mais ça na ancien testament oyo nzamba yebise ke okufa la sengi nzamba nzamba pesi 15 ans qu'est-ce qui s'est passé nzamba tanga pesi 15 ans azongi lisusu est pas prophète vous comprenez azongi sur les mêmes prophètes pour les mêmes prophètes aye lisusu yebise ke bon okufa sauter na pesi 15 ans vous comprenez mais il y a si quoi ce qui nzamba changer opinion pourquoi ozonga kité oyo sabso que non j'ai nzamba a changé opinion il fallait nzamba ya azongela yo lisu parce que astiza ki munokono pona élection kozalate il fallait pe su azongela yo pona lobake non bon d'accord ndokwa peuple congolais sambeli elingi boye peuple nzamba yo kibino peuple congolais élection kozala nango nzamba changer opinion ngato ndima yo mbala mo ke non partout na bible na pesa exemple ya Jonas Jonas akei bisa batu ya nini vini yango okay nzamba abi na biso ke nzamba abi sabino ke bodae parce que bakambo sala tango bakei na kata Ninive basengi pardon basali nini nzamba changer pe sous c'est pas problème la limbisi tout ça mais la sous la kaba kinanga na babuzo non mais chaque fois ceux qui nzamba changer akotinda mutu yana ngo ndenge na ya beta mabanda pona ça c'est tango ebimaki sous problème ebimaki sous c'est pas Joanna oyo apesaka mbongo pona asala professeur ba sous problème mane nega asala professeur donc Joanna ke ya lobi ke non apesanga mbongo bla 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 atelema lisu na TV pona loba ke non na pesio 2 jours ou 3 jours ko zongite okoma baba akoma baba bala encore congolais teti alandele sous Joanna 2 jours 3 jours Joanna sous après papi mboma abengi sa professeur Joël na émission si mais loba ke non soki mutu ana baba wa loba sauter bien zanga argument loba ah bien sûr ozanga argument surtout quand que elo mona loba pona silise na loba boye bandeko s'il vous plaît na loba ngo mingi botanga ka ba bible na bino ezali boso na bino pesa meli bino botika makambo ke ya ko try explore na yo prophète lobini et pas prophète prophète lobini parce que ezana eloko moko te oyo prophète akoyebisa yo pona vie na yo oyo nzambe nana yebisa ote oyo ke nzambe nanu ayebisa ote na kata bible na kata ya motema na yo oyo ça peut confirmer par l'écriture ezana eloko moko te ezo dépendre na intimité nini oyo zana ngona nzambe ata soki intimité eza mukie papa makambo nyonso eza na bible ata soki kondimano eza mukie ata soki intimité eza musika nyonso eza na bible oko confirmer maloba na makambo oyo nzamba loba pona vie na yo na bible parce que ba prophète oyo bozombenga ba prophète misusu bazana bango ba agent de diable ma problème de ce que culture na biso ba africain to banga kakoloba parce que bazo kosabino o te soko megi boy nako nini boy o malédiction on nini please botika bato parce que soki mutayibiso bongo yo zo banga yango eza ngote malédiction de kangi vina yo ko banga wana o ekangi vina yo et ko attraper yo déjà au kosala makambo sute parce que ozo banga osala makambo yo kanisa ke malo ba prophète baki menzo eza action na yo moko mutuzo emparne yo ke liboso nzamba pesi yo makoki ya koluka ye ya koyeba ye ya kosolana ye pe soki mutazo benga prophète pas problème bible lobi ko rejeter prophète mais examiner yango papa pesi biso prophète prophétie papa pesi biso prophétie to examiner yango dozeli résultat et simbi de la prophétie papa to benga nen les vrais prophètes les baku prophètes ah anoes ponanga please bandeko botanga bible na bino boluka nzambe ya solo nzambe aso na bino pona bato bakosa bino te en fait nga peso na ngina loba bible lobi kanga pe na pousa na non bible lobi il est mieux et avantageux que je m'en aille eza bien et kozala bino na avantage soki nga na kei non tindela bino molimo santo kati na bino akopesa bino ba moyen nyonso moyen ya discernement sagesse intelligence même na badon oyo peut-être biso tolingaka kokende olande pa baprophète prophétie prophète eza ministère oyo nzambe apesi nzambe atie baprophète
nzambe atie pasteur, nzambe atie évangéliste pour na biso. Tozo boya ministère na bango te. Mais quand ndenge ndeko na nga otolobake non, to rejeter prophétie te, mais to examiner ngo. Oko examiner ngo na ndenge avec l'esprit de Dieu. Et là, ce que zo boma biso pourquoi? Parce que toza les chrétiens, ba chrétiens moko boye to tike ba paresse chrétien to tike les responsabilités na ba prophète, na ba pasteur. Pourquoi? Parce que on veut pas étudier ce qui est la parole de Dieu. On est oui amen na makambo nyonso. Alors, l'esprit de Dieu kati na biso, soko tondi sami, soko zui discernement. Au bando comprendre makambo sous que non ezara te que non pas. Imaginez na Nzamba pesi au pouvoir. Abiso roche loboko na malade ebika. Mais yo moko mwana no azobela na 5 heures. Le papa prophète, le papa pasteur. Tuko elo nyango zo laksa ke Nzamba pasteur wana leki Nzambe ozo sambela. Parce que aza même Nzambe oyo zo belela. Ayebiso tia loboko parce que tanga la Bible était ozo bango kantika loboko a pasteur soko tia o tia confiance à l'ende bikisi mwana. Non. Papa, toza na temps ya grâce. O molimo santo apesa meli batu nyonso. Na temps ya ancien, Nzamba banda lo travers des prophètes. Mais na temps ya présent oyo, temps ya grâce, Nzamba tie molimo ne kati na batu nyonso. Biso so toza bana Nzambe, biso so toza na degré que soko koti mabondeli, soko koti na profondeur, soko tangi Nzamba za na capacité ya kosala lelo de la même façon à kosala la prophète, de la même façon à kosala la pasteur. Ne rejetez pas les pasteurs, mais sinon tu es les responsables. Il y a vie spirituelle na yo, il y a bonheur na yo parce que ceux qui n'est au côté na profondeur au luki molimo sang na Nzambe. Oro sala oyo pe bango basala. Donc tous apena ba chrétien vrai, tous ba chrétien abéré, ba lobi na biso soko monde pena ke za louche, zonga tanga au lobi te place wana. Donc des bible ipso na Paul ipso tout me permis, tout n'est pas utile mais ma engi pe ko te ke nyonso pasteur a koloba eza utile pona yo ma msu eza utile ma msu pe eza utile te. Donc tout tanga bible tout fan dans ma Nzambe na mambo ezo concerné ba prophétie mambo ezo concerné ba vie spirituelle na biso to tika vraiment le ingé to tika le ingé donc tozo mema na mabe surtout peuple congolais peuple africain to changer ba mentalité na biso to luka Nzambe vraiment na ndenge. Donc c'était un peu ça. Non bandeko ndenge na bina bandela tozo sauter bino ba meilleure vie ba vie meilleure. Tous au début de ma vieille mère, c'est une vieille merveille. Ouais, na année ozoya dengue tolobi toujours continuer toujours avec dans la profondeur. Na ba invité na biso kalaminte awa na année asika awa to kitla bino. Na bité c'est que to cha vidéo na New Year's ya président o donc je pense que vidéo yango eko ya na New Year's to fanda gina président ya comité ya ba congolais awa na Irlande makabo mingi lobama kipe makabo mingi ya expliquer que c'est très important pour na biso to comprendre pour la communauté na biso congolaise o eza na kati ya Irlande awa na Irlande ouais puis ba pe boza libanda pe boyo ka pe bo confirmer boye ba question makama le beza solo o eza ya lokuta ouais so toujours continuer toujours avec dans la profondeur. Peut toujours ngamoro DJ nabino DJ gospel nazana ngai na biso na MC na biso akombe chantera toujours donc tu bi que toza moi quiet mikolo parce que eza ngo temps ba fête te eza ba temps moko eza moi quiet donc natanga ba fête en tout cas rendez-vous natanga ba fête ba rendez-vous en tout cas le DJ est là le MC est là toza vraiment un multi service to ça na mambo presque belé. Donc après tout ça na biso na studio ezali donc il y a musique tout ça na location filmage eza location ba appareil donc marambo eze belé en tout cas avec peu le temps toko bongisa pena structure na biso pena esika tozali to pesa bino moko na ba service nyonso obozana ngo vraiment besoin. En tout cas, tu peux avancer ma case. Merci Nzambe au pena déjà vous permettre que tu avancer. Et puis année au pena zoya, tu mon apenda que mon changement ma kampe belé kota. Donc en tout cas, bo chap soka mingi lo boko na prière, na bo s'abonner, na ba soutien na bino, ceux qui ont quelque chose ya beaucoup partager na biso email les ali, beaucoup meli biso donc on est toujours toujours anytime babenga ngoni available pour na ba mam na bino. Ouais merci beaucoup bandeko. Nzamba batela bino beaucoup ta année ya sika na Kenya.
ba oyo bazana biso oyo nzamba traverser na biso tokota na kimia ba oyo nzamba obenga bozonga na ndaku na lola bopesa biso ba jana ba matimbo tala soki nzamba bengi yo avant 2024 ok na lola so okutani na Eve s'il vous plaît hein te nga mo fona kutana parce que message na ngo pesa eza na impact ndenge mote soki yo critique la message nga mo fona kena babino pe oyo boke pa kadia pemba soki ba oyo bino ta boda oyo boke pa satana boke ga boku ta oyo boku ta kuna donc to pe simbote na biso to pe simbote na biso na Color Red Production couleur rouge production maison na biso ya production to produire ba musicien donc on y a pour sa production couleur rouge ezali to pe simbote na couleur rouge avec les producteurs yemo kwa fandi awa na assistant na nous awa to travailler dans ma musique to pe simbote ngala za ingénieur yon de producteur anyway kanda lobby ya ingénieur nga producteur plus nga moko insister plus nga moko insisteres en fait tout travail en tout cas tous a vraiment besoin que au message les amis pour na bato à Irlande mais au pas lingi pe asa na biso ata na libanda tous a peu disponible on peut travailler ensemble donc mingi pour na ba mission Irlande donc tous au chapenza ma manger to pesi binombo te artiste nyonso sauf moko oyebi oyo ezali na pesi nyonso mbote sauf yo Keren yo Keren saladi ye kaka zwa mbote na ngate zwa John yanga ko zati ah comprendre ya ki babu donc to pesi ba musicien nyonso mbote nzamba pambo ya mno bosama musala malamu to pesi mbote na biso ba meilleur vœu na ba chrétien nyonso na mokili to pesi meilleur vœu na biso na bana nzambe nyonso donc ba meilleur vœu na ba païen nyonso bazelaka nzamba osunga bino kaka un jour bokutana na nzambe donc surtout yo penza yo penza yo mko ba baptiser ngamo na baptiser na uzopa na kingo na okange pe na kati na kingo yo na esa ko nyo obiga te donc ouais mais thank you merci pour le oyo bozo support oyo bo soutenir biso merci pena mingi pe tenenge to ba toujours bo continuer ko s'abonner aimer et partager. Que Dieu vous bénisse. Au prochain numéro. Happy New Year. Happy New Year. Bella. Happy New Year, Bella.